Moi je pense que Goga aux artistes émission même surtout lingara mingi mais mission musué ko en tout cas pour na mutu oya bien beaucoup ça émission oyemba banzembu ya Jean-Marie Kassamata oyemba ba te yeti ya ça l'émission lo wa zom fuka ra yende ta obligé non ndeto fa no boko obligé ngate ba question ngoyo batindelinga bango c'est tribunal lo quoi ouais ça li bien souci ngo ya ki ngona balité ya kanda bakende donc je pense que tous ceux qui n'ont pas la même idéologie, il fallait même battre ma finger, faire pas même battre ma finger. Donc, bah, on va battre mon. Bon, ça a confiance. Pour tout le monde, il y a. Donc, faire une âme humaine, fallait une âme humaine battre ma finger. Kasi basa va battre mon. Bon, on a vu ça que faire une fallait battre mon. Somme de finger, la balinga angoti. Qui n'y a finger à qui? Il était à quand la finger à qui? Kuna pêche la bande à finger qui? Alex donc tout ça. Et dans l'idéologie. Moi, je pense que héritier faut chamini comme il un album na. Il y a un moment où les musiciens belés vont commencer à former moi qui sera journaliste ou à faire ça à moto à proyer faire à proyer pour avoir au risque sous terre les gars pas Pimbo pas Jean-Marie Kassama pas jamais retourner au ya lingi pour mi sepeli ça pour ya au moins le roi ça ndenge moko boy azo linga pas sur la non ndenge moko boy héritier marambu ya pour international banani meilleur chanteur banani fallait pas Jibena Wera et ça nini na promotion pour lelo musique comme parti pris alors so boteli baninga ezate lelo muta faire ayo que l'héritier mawate muta fallait ayo que l'héritier mawate ah linge kuta mutu na muta bunda na ndenge na ye ba linga kuta po bango ba mo lo ba fanda na ka bango de ba sepela fallait faire ba sepela fort bo yebite bazo sepela na komwana ko sanga confesse muta mabe fallait na faire kopeza ya bango ba vandeli cop siko berité pe ba otika bango te berité ba otika bango te ba fabrice ba otika bango te to zami bali to zala na challenge donc héritier wata goga moto na tembe goga moto na tembe na nenga mabete na ndenge penda balabala moi conseil moi mukie okotika no pele msupe be émission ozwaki idée o banda be émission pour na promotion mais ndenge zo kende comme si soko sale émission retomber zo ya trop bato ba obeta na di solo ya album na yote ba obeta ma solo mingi ya makambu oyo zo lobaka na be émission et makambu oyo zo lobaka na émission ezo zala te makambu ezo ko kokana na album éviter no mwelo ko ana ça dit mutu aza muta fali makamba fali ka nde muta concerné ye mutu aza muta wera muta ya hérité makamba hérité ka nde concerné alors sali sikoke et commission oza na bangote au justice donc na minute so oza na bato wana te po ba combo c'est bien bon ba te bele ba pesi ba fanti na ba combo ba fanti ko baza na bangote hein et bazate bato musune ba pesi ba combo na ba fai na ngaso ba fulani so ba kasi ba fana ngo bando mona na nde na makambo ngo yango na makambo na yo kasi makambo oyo bando sala ba fanatique ngo to yeba bango to mona bango kasi yango na bimisi album ba fanatique ngo ba ke ba streamer ba sombi ba wala ba fanatique ngo ba comme wana ezo faut coller na pe bongo et la rate combo fanatique les cultiver par exemple wase ba cheda ta concert ba somba ba biete ba mona na rate bo ba zapi ba villageois fabrique ta 2000 place style lono ba sila te se ba zate. Eh, monsieur Banza. Moi, ça m'a confiance, quoi, papa. Ça m'a confiance. Monsieur Banza, voici quoi, même si liste, il y a bien invité na ye. Bon, bah tu vas venir causer la mingi, comment, pas où est la wana. Comme si tout le monde y a un autre surprise. Parce que on a confié à wana Afrique. Ah? Wazé wa bengisa kofi na marti kofi ni ayeba ki wazé kwa batu ba oyate kofi pour voyage wazé wa ba wana ngasa est-ce que yo so kamala bangozo ngala sala constant moko ici qui quand on comme na ba combo ba fanatique ils avaient parmi sous pas musique comme il ba problème ba golois ba warion ba wera ba jibe ba ko e bongo mais ba tuka ba tu nyoso pour preuve non mon que concert à kala wera beti ba tu ba ye jiba beti ba tu ba ko faire ba tu ba kester ba dilu ba tu ba ye parce que ba ba meloma na bonne musique na wase kwa beti ba tu ba ye alingaki na e wera alingaka na jibe mais alinga pe musique ya bien oui mais lelo e komi bongo te lelo musique e komi na lamba lia na linga su musique te na koma ko lingande fali na koma ko lingande ferré.
Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission à Bino Bolingara Ming. Donc, on est sur www.idéologie.tv. La vidéo, mais Nazope Samaramuka, Nengezalaga, Masola Balabala toujours. Donc, comme d'hab, tous en abissona Messi Lubanzadio, tous en abissona Moupépé. Nandenga balabala, Messi Lubanzadio, Botarde. Ouais, David Wembe balabala, Botarde, mon frère. De tous les temps, de tous les jours. Et nous, on a un peu convalescent, mais il fait grâce semaine, mon bimba, presque lundi, dimanche, on a la maison de Toloba. On a bougé, mais le roi, les devoirs, on s'allait béni, donc. Pour la robandana pe sana merci mingi na bateau ba soutenir ngai. Donc yo biga so za na palais, senga moi bateau ba soutenir yo physiquement, moralement, na moi pakola spé, financièrement, ne to solidaire équipe bien tout cas pour na robandana pe si merci mingi na petit na ngai Zima Kiala. Azma Kiala toujours. De cœur, merci beaucoup petit frère propre, on a parlé puis na pe si mbote belé FCC. FCC Mobimba. Yo mo yebi na robandana Paulo dos Santos guerrier. Paulo dos Santos guerrier donc et puis na pesi Bodik Matadi. Union européenne. Petit na Farel mille esprit Alvej la Pulga. Donc to ensemble et puis espoir Yondika. Ne to na balabala boy to na mo continue biso ko espoir ngomba Yondika. Papa balabala, l'homme remontada. Remontada papa balabala na pesi mote merci beaucoup et puis Bonakiala. Bonakiala Bonakiala Souka. En tout cas, merci beaucoup na Batnios tout ba benga Hervé Lumeka direct des États-Unis 001 est égal à Hervé Lumeka. Merci beaucoup na geste frérot. Yebika les bons comptes faut les bons amis donc na bige lelo bat ba benga ba bi me papa ba ke ba poto ba kindingu ba ke ba lite akanda olobi tene na bite na bela ki me na bige lelo ba bego sala. Lelo ma bego sala. Merci beaucoup à toi mon boss à moi Ben Willy les Gabonais. La puissance mondiale Ben Willy les Gabonais. Di body neni kotaka masola balabala et kosa la bien monsieur le Banzadio ba sortie médiatique il y a hérité Watanabe banda chemin de la gloire bimi donc hérité Watanabe nenga bimi c'est chemin de la gloire azwaki idée à bandosa la émission année passée à boaki maramba émission alobi asal azongeli émission na cadre ya promotion. Ba sortie médiatique na ye yo monyongo ndengeni est-ce que ba sortie médiatique na ye ezo ça la promotion il y a album to commence à mara mususu bon en tout cas la tala émission héritier récemment na Jean-Marie Kassamba bon et puis à part on héritier ça émission alors ça la n'est pas promotion mais sauf que émission belé zo kende makambo ya promotion ça la pena mingi te ke ba les à côté c'est-à-dire les à côté héritier net émission à Jean-Marie Kassamba héritier ba comment yambe le roi analyste le roi biso hein. Ouais, héritier malheureux abiso point na lobi ngwana net émission Jean-Marie héritier album ni na marché album mo kitoko droit ni chemin de la gloire en tout cas très bon album mais moi je pense que héritier faut chamingi kama ile na album na ye ya omoni lelo ba musicien belé ba commencer à former mo qui sera journaliste ko yambe fa za ka moto aye fa za proye pour avoir au risque souter le grand papa Pimboma papa Jean-Marie Kassamba papa Jean-Marie a retourna oya lingi. Pour mi sepelisa. Pour ya a moi le roi za ndenge moko boye. Azo linga pas sur la non ndenge moko boye. Héritier makambu ya ba international banani. Ba meilleur chanteur banani. Fallait pas Jibena Wera. Et ko sa nini na promotion. Azo répondre na pe mabete. Mais le ko la bato baza tellement mal intentionné déjà trop. Et puis bato vraiment le roi place moko boye ya mokepo ba ça la ba polémique. Moi je pense que yango pe to sala gele mususu album. Et comment on a terreau to komi parce que l'album na terrain ah ben tabo ça a confiance oh là moto à milliers de villages donc tabo dans le bon millier faut dans le millier au millier zate que au côté héritier au côté fabriqué côté la T A B voilà c'est ça qu'on appelle le millier et puis ça N voilà l'album héritier de collège ça qui bien chemin de la gloire tant que bima qui mou pépé wana de collage ba challenge ba na okene bien. Mais on a eu ça la net, on a moi analyse moi muke ndire et diminuer muke. Et diminuer muke pour ouais, ndé c'est diminuer moi pour la promotion et puis pour na ndenge to yo ke melango na ba radio na ba bar na mo le kiti moi muke kiti pour ani ba spectacle. Bon la muka. Musique ndenge comme le roi idéologie Lambalia. Kayo moko. Lamba lia. To yati. C'est musique to comme la terrain oyo et comme il passe il fait la raison. Pour va débele ba comprendre la langage à faire était la langage à faire qui te que pour concert wala ndeza ki bien lobi que tie
musique venait effectivement l'équipe est bilan à la passe pour musique il y a calendrier les comme différent musique est comme trop n'a pas parti pris alors bah tout le monde non ben à calao naza mélomane na bonne musique bazana bango souté hein bazate ba mélomane na bonne musique bazate batikala badani kasi bati musique comme na ka et puis spiritas et puis so sali musique est na ka ernin ba combo ya ba fanatique ebimi on a na bien pour boza pendant muta panzaka pendant tenke et puis na véri ici qui quand comme na ba combo ba fanatique ils avaient parmi sous pas musique comme il ba problème ba golois ba musique kala ina batawera batajibe batako ya ibongo mais batuka batu nyoso pour preuve non mo le concert à kala wera beti batu ba jiba beti batu ba ko faire batu ba kester madilu batu ba ye parce que batu ba meloma na bonne musique na wase kwa beti batu ba ye alingaki na e wera alingaka na jibe mais alinga pe musique ya bien oui mais lelo e komi bongo te lelo musique e komi na lamba lia na linga su musique te na koma ko lingande fali na koma ko lingande ferré to kela ba ki pasteur ko linga pasteur to memia ko na musique ça dit mutu aza muta fali makamba fali ka nde mutu concerné ye mutu aza muta wera muta ya hérité makamba hérité ka nde concerné alors et sali sikoke et commission oza na bango te ojushit donc na minute so oza na bato wana te po ba kombo c'est bien bon ba te bele ba pesi ba fanti na ba kombo ba fanti ko baza na bango te hein et bazate bato musune ba pesi ba kombo nga ba fai na nga so ba fulani so ba kasi bafana ngo bando mona na ande na makambo yango na makambo na yo kasi makambo oyo bando sala ba fanatique ngo to yeba bango to mona bango kasi yango na bimisi album ba fanatique ngo ba ke ba streamer ba sombi ba wala ba fanatique ngo ba comme mona ils faut coller na pe bongo et la te combo fanatique les cultiver par exemple waje wa cheda ta concert ba somba ba biete ba mona na rate bo ba zapi ba villageois fabrique ta 2000 place le lona ba sila te sek ba zate monsieur le Banza. Moi, ça m'a confiance, quoi, papa. Ça m'a confiance. Tant que ça, ma Gaulois, tout le monde peut dire, si vous pouvez pas Gaulois, on sait que Bango est. C'est des fois, c'est visible. Laissez nous comprendre. Faut pas la visible. Pas la même visible. Tu vois, la sirnoka, tu vois, man. Tu m'as dit que ma combo, le roi idéologie, comme il faut passer ma combo, il y a fanatique, il faut pas fanatique, il faut manifester. Il manifester quand? Tant au concert, tant album, héritage un album sur les marchés, bas spiritas. Parce que bien autre relaxé que tout ça bas spiritas. Tout ça ni, tout ça bas challenge, tout ça que négo streamer, tout ça que négo somba, tout ça que négo yoka. Ouais, c'est un artiste fort. La musique est ça là-bas, est ça là-bas, est ça là-bas. Plateforme, musique est sur le loba na munoroté. Donc ça aux spiritas, kende kuna somba héritier, kende ba bumpe, kende kuna consommer, ye kuna ne plus ça mata. Plus kuna zo mata ba 1 million de simi ba nini neto bando sala ke oh ce que pena bato héritier ba zebele ya wana donc bino moko de ande balobaka la charité bien ordonnée commence par toi-même donc bino moko boko za la 100 allez moi 1% demi wana ba meloma na bonne musique nde ba koye bonja mais bino mo faut ça une grande partie ya comme na bino donc ba spiritas bo la muka album na mitu eza ko lala mwandam album en tout cas eza ko lala bon motivé na mona ba président de Zika Bushkop bazo bunda pour l'orchestre c'est bien bon bon ça les belé boya en masse pour lelo musique comme parti pris alors so boteli baninga ezate lelo muta faire ayo ke l'héritier bawate muta fala ayo ke l'héritier bawate ah linge kuta mutu na muta bunda na ndenge na ye ba linga kuta ba linga kuta po bango ba mo lo ba fanda na ka bango de ba sepela fala faire ba sepela fort boyo yebite bazo sepela na komwana ko sanga confesse muta mabe fala faire ko pesa ya bango ba vandeli cop siko berité pe ba otika bango te berité ba otika bango te ba fabrice ba otika bango te to zami bali to ça la challenge donc moi je pense que ba spiritas bon la muka ba villageois bon la muka ba tunyo so ba cultiver to mon niveau wazé ah kutu ba to so mona una tonto pour moi bi faut ba niler concert ngape na mega ko kota na site ya Didas Arena mais le belanga ke nini un panne électrique il y a nina wazé quoi ça ça bon mais so continue ba concert ba manu di ba ba na ba ezali donc c'est que wazé moi tu m'opé ya nini ya nini ba benga nini match en basket, je crois, on a payé sur le fond, les autres. Donc moi je pense que tu as une raison qui va cultiver ceux qui vont zapper ya solo. Pour ça, vous avez mobilisé. Vous avez mobilisé. Donc héritier Watanabe, la minute il faut comprendre que l'album est dans le marché, l'album mort qui toque. Alongwa na ba conseil biso to ko porter le rôle analyste le roi ba tout zo mona pe pour muto ko beta libaku ya bité ka beti ba ko bino pe ko mona. Donc héritier Goga
L'émission Foluka, Mouto Sola, n'est pas une émission Mouto Sola, qu'on y a yemba kaka album. Donc, il y a une émission à l'équipe, il y a une babanzimbo, et puis des chansons, monsieur Tika Luane, Robima, Batufabayo Kango. Tout ça, on a souci à culture avancée. Culture avancée, Soki, fanatique naye, naye moko pas de conscience que l'émission, je suppose, on bête ma bakou. Ouais, on a jibenem taza musicien, et je bête ma bakou. Bata ouais, monsieur, on est monsieur, bata yemo goût derrière le bac, on va les misanga, mais baké, je peux rolo batuka auto les kango. Osara sans répondre. On est sur mon nom que j'appelle les barreaux au boyango. Moi, je pense que Goga, aux artistes émissions, même surtout Lingara Mingi, mais mission Moussou et Koroya, en tout cas, pour nous, on a bien beaucoup de émission. Oyemba, Banzembo, Jean-Marie Kassamata. Oyemba, Teyeti. Il y a aussi l'émission, le roi Zon Foukaraye, n'est pas obligé, non. N'est pas fait, nous, beaucoup obligé à te. Ma question, Ngoyo, Batine Linga. Bango, c'est tribunal, ou quoi? Hérité Wata, Goga Motona Tembe. Goga Motona Tembe, Nanega Mabete. Nanega Benda Balabala, moi conseil, moi Moukier. Au rotika no pele msoupe be émission. Au zwaki ide au bana be émission pour la promotion. Mais ndenge zo kende comme si soko sale émission retombe zo ya trop. Bato ba obeta na di solo ya album na yote. Ba zo beta ma solo mingi ya makambu oyo zo lo bakana be émission. Et makambu oyo zo lo bana émission ezo zalate makambu ezo ko kokanana album. Évitez non melo quoi. Nga ko pona ngai akande monsieur Banzaza lobby. Sala no ma retirada. Cop na openda kombo na yo. Sala no ma retirada. O même émission sala ki ya ba genre oyo asaki live moko boye moko. Oui, il y a bien. Zongano ba live wana. Oso zongi émission sango de chez Libako. Et poser un problème, oui. Oh, peut souci déjà Babako bandi héritier. Donc moi je pense que Kantor Moindo, Kantor Moindo. Bosolana Goga. Fin abisso et puis venant Mandela Weston. Yandela. Dizamboka. David Lopez, oui. Et puis héritier pa yo kana ya yo kana ba héritier na bato belé na Angola. D'ailleurs héritier na Angola za na bato belé ba spectacle. Bokende bo streamer bo yo artiste ça dit bo ça la pena que bato ba kota album et kota bato. Ya ngone za mission na bino ta spectacle. Ozalaka fier sur album ya leader no Simindo que na faire pe na leader na. Donc je pense que auto lobby déjà to lobby biso to za bato ya balabala et puis biso za ba na se zo analyser. Biso za ba fanatique. Mabe ko zala muta fale le album héritier et ya mabe. Muta ya faire le beza mabe mais biso moi toi sincère album héritier ça qui toko. To lobby na biso. Et ça bien et ça bien très bien ça bien mais le logo zalika ke le logo za malamu mais so bo booster ngo so plus za malamu mingi po batu ba yoka. Pour album so batu ba yoki te ateza ki toko ndeni ni. Et ça compliqué. On tuna muto lo ba album ya ki toko tuna beta wapi. Question na ngwana ba otuna. Bo koma roswana bo koma na bitumba koma bakanga na binemi. Alors poto koma na terrain ba binemi te tous à la peine focaliser les autres tout ça. Donc moi je pense que vous allez bien et puis on appelle les pétroliers hein. Les pétroliers n'appellent ces motés. Mutunanga Drigo Panzu. Drigo Panzu na président n'appelle ces motés. Viki Bombassa l'international Bambolinga qui yango. Na bigi lelo. Tout ça rende bolinga. Gesho tomonyo kota masola balabala. Gesho tomonyo mangozo fina. Ozo liambongo kaka yo moko position ezo yebate. Kota masola balabala et ko sala bien. Monsieur le Banzadio na ndenge to fandi kaka boye. Man nungu ezalaki na makambo ba visa po na makambo ya batu oyo bazalaka ba porter parole ba communicateur ya Ferregola to surtout qui peut boye to moni bango na poto lité akanda za na poto Virginia za na poto musique ndingu azana poto des musiciens aussi Marc na ya Luz na danseuse moko bazana poto omoni eloko ngondenge nini. Ouais, ça lit bien, souci dans moi qui on a balité à Kanda bakende donc je pense que tous ceux qui n'ont pas la même idéologie il fallait même battre ma finga faire pas même battre ma finga donc ba ka battre moko bo ça nga confiance pour tout le monde ya ta faire na mimene fali na mimene battre ma finga kasi ba ça battre moko bo to na ça que faire na fali ba battre moko so mto finga la balinga ngoti ki ni wa finga akei lité ya Kanda finga akei kuna pe jela banda wa finga akei Alex donc tout ça et dans idéologie tout ça na ba se pela mona ngo donc moi je pense que la minute yo ba lité ya Kanda ba komi poto et ça li pe bien côté faire pe na moni bato ba yambi bango et puis et là musu na ko sentir et puis bilo musu na sona bata ya pe ya poto mo ebele musu ba yebisinga ba bien lenya poto siko pene zongi hein ouais pour même ba mise ba komi non comme le quoi net sera ba wenge pour faire les idéologie wenge oui fali na poto ba compromettre za la nango
mais ezalaka ya mwa ndenge moko boye moi bapetya bawechi ezalaka nango na mwa ndenge moko ya biso bacongolais penza te sikoyo ya fere ye pene na molimo awende ye pene na molimo ya kikongo keneni tokutana na chateau rouge totondi ebongo ke musaki ndenge akoleka place mo akolata soki ndenge nini oso batelema congolais donc eza pena eye sikoyo na mwa ndenge wana donc moi je pense que dans l'ensemble et ça les cas bien pour musique et son geleng et le rotolobaki yango tout ça na souci to lobaka mamba musique to solo la musique ya bakindingu bakepo na mamba musique ya ba bimise kuna na reine na ni pokuna ba na faire match na podium ah amataka bo yebi abeta bo amataka donc pas donc et ça li pe moi bien si moko ya musique et ça li biso moi divertissement mo ya bien mais to suki sango na musique to suki sango na musique ba comportement ofinga ba papa ba maman ndeto lobaki ndeto lobaka chaque jour de ko ozanga kate ya bana tuka to pemisa bango ba finga mimingi donc lelo esali bien le roi ba concert et na monde pe fallait à deux dates fallait pe deux dates awa faire pe ba nini Genève ezali fallait pe Italie ezali Fabrica c'est pas bakisi Zénith na 2025 et ça la bien héritier pendant la date na septembre bombi wa donc non, moi je pense que maintenant n'est pas Robert Patrick Beckham peine à mon na Genève na Suisse plutôt c'est bien bana ouais tozo bete belé bongo ezo sala ke makambu na biso penyo so yokanaka belé en masse donc ego sala ke culture ça nini ezo mata on se comprend donc pour na batu ya faire en tout cas félicitations faire Alexis Kazambo Bali malgré ba main noire pour migolo ça va main noire donc il y a mon discours même le malgré parce qu'il visite territoire bakitaki na Espagne mais déjà ça à Schengen tu vas comme en Espagne même 2 jours 3 jours il y a ba kota donc il fait quand on a déjà qu'on en Europe c'est une bonne chose donc félicitations courage na faire ego asiko groupe wa lobaki ke ba yaki nda musko ba koki je pense que concert berere muso amike o ezalaki na o ezalaki kuna na pression na osiko ezate siko bazana poto ba vandi calme donc j'espère que na Genève tout le monde a su magamba kitoko et puis concert à kitoko et puis mamba kitoko kolega auto mona ki pour musique ya ndenge on a so beta concert ah ouais ya fo ezala et on ezaki a ekité ya wana yeba de ya site nezo kita donc on a rolo bara yango. Merci beaucoup à toi mon boss à moi Naki Mukoko l'ingénieur Naki Mukoko l'ingénieur les pétroliers quoi ça ingénieur il y a ça Naki Mukoko il y a rappelez moi différent moto moko bien Naki Mukoko la pression mode depuis na pesi lima lima yo moko yebi na ndenga systématique na pesi pe mbote donc nabi ke moi batama banga pe ba komi moi trop Paulo dos Santos les guerriers c'est quoi ce moni Paulo dos Santos guerrier au monde c'est quoi Bodig Matadi Bodig Matadi ah mais nabi ke bon sango Bodig Matadi Union européenne Union angolais oya na mo depuis na pesi mbote na diele machara nzambe toujours est-ce que likolo pa les boss Andrelema liboso mai na simama les boss Andrelema ya matara ba plan ya matara nto za moto apeli likolo les boss Andrelema na pesi mbote puis na pesi mbote na Folvimbala wa direct de Paris na mitoto so la bois Folvimbala na Paris ça la moi qui mikola pa ozongela biso wa déclarer Folvimbala na pesi mbote na Paris donc on est ensemble. Monsieur Lubanzadio wase kwa bimsi liste ya ba invité na ye bon bato babande ko zela mingi komba mu pa wezala wana comme si to monya ngote to eza surprise wase wana kofi ba yo wana afita ah wase wa bengisa kofi na marti kofi ndi ayi bagi wase kwa bato ba oyate kofi pour voyage wase wana ba yo wana est-ce que yo so bakabala bangozo ngana sala constant moko ba mise congolais ba trop ba hypocrite et puis ba koyoka na bango eumela te ça va moté ezara motema te ezara pona to sala ngoto sepesa public ezara motema te ça va constant ces derniers temps wase wa lo basuma ba profiter siko kofi pas lo basuma siko to yeba ni ndenge ba mise ba ala mu kwana so baza ba bien ata olia atanga komba mtwana Ils moi te faire monter ba komba bien affaire ata so binya mo na Genève na Simara to kuta na Genève ça dit bazara ndenge wana mikolo so mo te fabriquer ça des pliques donc fabriquer ça makamu question mususu akota komba des pliques peut ezara bon to yebi ba flexion na ba ndenge ezala mais mabe nango ezala ke umela raté et umela raté ezara wa biloko ba chinois ikufaka mbangu oneni wazee wa kobeta concert avec Semelia et puis na mona ke Semelia mususu yeski singa na chamwa se na mona ke Melia pa mige nyema oso fali même à inviter bayemba oboya mais eza raison na eza ba posa na eza normal au contredire na nini et mais la lobby na yeke wiso fali abengisi ya oboya est-ce que fali obenga hein to ke non skona est-ce que fali pena ko benga mela po bayemba fali na za bongo est-ce que ko benga mela est-ce que ko benga mela po bayemba ah mais mela bayemba kaza
Emela je passe depuis balonga faut ba pia biso no banzembo makam to longba yango ba emela to ba lo ba mamba ba fali ba feri ba ko ça pe mikolo na bango ba héritier bazo bimisa na moni to lo ba makamba Patrick be kama robeta na Suisse emela ba ko sa bongo te pourquoi emela beta na Suisse emela pona ko ya kese te si on a zolo ba si on a emela ndena ko za no kese te po ya ko lo ba mamba feri no kese pona batika makambo to lo ba ki da ke mise na sima mukonga muninga no mise te to lo bengwa za yo moko na zo répéter ngoti Michel, le roi la sima moninga, tu répètes combien de fois? Michel, le roi la sima moninga. Mais les fois, que je fallait au linga bengo. Pourquoi il ne fallait pas au kantara même qu'on met la linga bengo na oyati? C'est pas connerie frère. Ba Michel beau travailler, beau longo la makamba. Faire aza faire na makasi na ye. Fala za faire na makasi. Le ba dozo ba fabrication bazo bunda ba petit na bino. Baza ba jeune frère na bino. Mais bazo ça fort pour na sauver critique. Sauver critique za ko beta na njongate. Emilia oye na plateau, bo pesi no petan, Emilia asola no makamna ye moko nana. Bon Emilia ya on a lobby ke Emilia ba yamba ba on a plateau pour programme yati. Hein? Bon to exemple benye Emilia émission Emilia programme no orchestre za neni. Eh na ngote. Emilia album e mamukone za na ngote, nzembo e mamukone za na ngote. Obeta wa. Ezara ke no bango mtu ba ko bebisa musique, ba fali na ba fere. Ti wona za makamna yo te. Yo za musicien, yo photo mono nzembo. Ambassy a ça le coteau. Félicitations à Ambassy bourgeois. Les bourgeois, ouais ouais. Na oka le coteau c'est bien puis d'ailleurs coxi 100 ans. Ambassy ça coxi 100 ans. Vous savez comment? Tout ça nous va encourager pour critiquer que des moulaï il fallait resater, il faire resater mais continuité. Ezala oui oui. Mais les boy ko ça la continuité ba jibe si ba sala ki ba wera bino bokende. Yango tu ba fali ba faire ba ça la héritier. Ba tande ngona faut applaudir bango bravo. Et ça a été que yo mele fois à la télévision quand pour dénigrer Rafali to lembia ngo comme monotonie. Mais des sons, et ça a été au yaka kaka. Eh papa na. Odo yaka makambo mais mele ba yaki mele des sons ba tuna o na bete héritier mbata ah papa. Et ça l'album na marché. Bandolo. Mais des sons ba na album na marché. Comment on? Hein? Comment on? Baba la nèg ma bête sans polémique. Double revolver sans polémique to so la kaka. Bazo sunga biso te batu baba komara bata baba ba yebeke kombo ye banité bata baba ba yebo baba biso la kazi bata baba la biso après baba robete héritier mbata menzembo ya tabi misanzembo atiki héritier avana héritier de na chemin de la gloire na yo samba kamlae. Donc je pense que ba mission lelo faut pas comprendre que tout ça là frère tout tika ba discours à kala c'est déjà c'est le passé. Oui oui. Batu ba olinga présent batu ba olinga batala futur ndenge nini nzamba ko komisa biso. Donc ba mission bolo tika la kaka so ye wana kaka to yebi dake ye ndenga ye boye ka boya conseil ko fallait beta bongo yo beta to oyo ko beta ba programme ezate. Donc venez so aze ko inviter na ye bango wana inviter Emilia wala kwa kina na matete. Inviter na compte musique inviter na compte quartier na bango ba quartier moko na compte quartier ndeka ba lo ba biso ba matete petit na matete ça benga na compte matete pour na biso beti ba didas on esenga be venir mais senga ba émotion siko na kata didas ale arena ya waje ko bo sutre émotion we Emilia mtabini Emilia na ba ta poto ba Emilia na ba ta poto ba mona na ba we pa vanda ne kuna na jongo mo teke za na ngo ezana ngo lo mo ezana ngo spécialité. Donc je pense qu'il y a benga na compte quartier. Donc ma mission beau travailler beau sa force na culture et ça la maso beau côté studio au saline nzembo bien au saline clip bien et puis batu azoyoka wana ndé to lingi ma mission to na tongo au bandi ko critiquer fallait critiquer faire et après au juste on apoké na so critiquer fallait beau ga changer après le baga oui ngana obeta lobi beau tala concert na ngande nye ko zala la to e ba mission avec mission qui ba tout nos programmes. Faut pas ça mission faut les gars déjà faut coach déjà coup tout kala mission kala ba RTNC il faut bada o tira da mambo yo loba album e bimaka oza ba production na mwa nini bo tourner faut ça lelo zate ezala mona mission sukula lati buna kita vandi babandi conseil a fallu mona ka onde ah papa to lembi voilà pena bolimbi sa biso petit na Liliano Pedro l'international Liliano Pedro à l'international d'agosto toujours petit na ataka pebi akataka équipe et puis et puis na opé sambo tembele na petit na Philippe Tambo azo tuna opé Philippe Tambo ko yesko monier au monde Hervé Katangala lo bana lito ya kangamba na niveau mobali ya Fani Lumbu papa ba Kervino papa ba ya ba Keina wala tu ba lifato na palais donc ba Keliani yo ebigaka et puis na pesi mbote na mère ba petite Thérèse Ndaya maman na Laurine na Leila Lubanzadio et puis ba tunyo tout ba olanda ngai ve na kani mombela na pesi mbote yo ga shiki nganga bilamba dimnelenga ba plan na petit na Patrick Mandanda Jules Soumani ya dada pesi boni ba sango ya komitala Komitala donc la famille est sacrée et puis voilà Trésor Moussansala Bibero Trésor Moussansala toujours Bla Tongo et puis Lima
Lima Angela Angela yo mo yebi donc na peso ba mbote belé peso zali ba tout ma bango bona besoin na plus 244 ndeka to soleil na David to pesa ko ba numéro plus 244 938 754 734 donc so komelinga na WhatsApp et qui ne peut bien ba tout à Paris on a bien ensemble ndeka to loba ma banga to tchena mo rigueur donc flèche aller zo ke na retour na compagnie puis Bonakiala faut qu'on a comme on a bien Beka famille à Bekapa Bonakiala famille ya Bekapa Bonakiala là on a Bekapa na famille ya Bekapa na zalaka bongo na Simon Kibuki Simon Kibuki il peut la PC mbote mon peka bien malgré là on a le système na nous te mais alors to tinara et yo so sala on a vu que Simon Kibuki kitoko Simon Kibuki kota masola balabala bokota bena masola balabala hein ego sala bien gloire tungo ba biyone mutu otikali na Kodia yo mto tikali na Kodia donc kotaka masola balabala ego sala bien pile le top déj to bengani te pile le top déj to bengana esala bien koko malega prêtre o bandela ngokaka soki na bengi o rappeler soute koko malega prêtre na ebite problème ezanini kota masola balabala na posa na bino monsieur bandadio moi le ba mongo na ba misenyo so ouais pour la rechuter ba misenyo en tout cas courage ba nyoso ba osala pour na to sauver culture biso toza derrière bino puis toza pour na encourager bino mamoto lo baga eza pour na relayer te ba conseil musu pe senga na toza ko encourager ba o encourager musala bien ba o ba sala te ba okoma banalise le quoi bien c'est meli ya osala te bo osala desi be meli ya ba miel ko ko sola makamba ba tu ba braya ba minyo braya ba pena mo belé na la liste on émission royal bon mais ça bien wata na album ya bien wata ba tunde ba journaliste ne soko mo ko sa wata za mutu biso photo la museka ke noko ni to sola mingi chemin de la gloire to sola mingi chemin de la gloire ko kota na loyenga la te ba ko tunaka tunako makamba batu yo cha wata la mulongo wana wata alongwana David wata la ba le loso dotanga ba misa minene na Congo ba osala vérité c'est ba wata na ba zo orchestre mon bakena bango Paris mais Espagne donc bango baza bato photo interpeller bango so moi mabe ali to la musi bango po baza bato bazo sauver culture ba Fabregas vérité ba bina filé ba Patrick Beka bazo pour la game tazo linga bouger donc en tout cas pour la bato ndenge wana biso za sima na bino bato bazo ko ba analyste en tout cas to lingi bino ti so za na posa bato musique et ça la continuité nango lobi kingani azate ba mise musu ba bimé plutôt linga ba mise ba longwa na ba orchestre pour biso zo en matière ba mise ba lo fo ba longwa ba boto kangamela ba kumbo moko faut me souper balongo et me souper bazoya et tout ça la bien le côté ambassade félicitations pour une fois encore donc courage de maintenir surtout bazo ça la critique et qui ndeli bosso et puis na ba mécène bazo soutenir ba musicien toi na bino de moi entre parenthèses mon ambassade bien ambassade bien bon ambassade biso on ba bien et na tout nègre ça aime bien nzembo na bien le côté mutuna siko po muso mona mbasi o mona mutune mo aux États-Unis mutune mo aux États-Unis siko pena mutune pena zo soutenir ye makasi tana lo ba 001 na lo ba na Hervé Lumega te na za aux États-Unis Hervé Lumega na sala onini na masoa ba la composer makasi na niveau moko comment on a les na masola ba Hervé Lumega ngape na tangi kombo na 001 Hervé Lumega moto moko bien donc voilà so biso mutala biso bien so beto zane bien ils ont kenene ngwala so za moi jar biso beto za moi jar so za no côté la biso batu et ça la bien le roi Paulo dos Santos guerrier donc pour na conclure en tout cas merci batu so ba Hollande biso ba moi ba suggestion moi ba commentaire ko finga guda na message na ba finga na martyr ya bino zo déranger te mais o importé ça ki herbo pe photo choka ba mission pour ba comprendre que to la musara bango so zo beta ba na kata terror no mona ba faute noté ba to ba li bana ba sa nini ba no mona donc ba tango ndesko ezabiso donc to yaka ne pona ba critique te to suka na musique to te makambo moi c'est mêler le mabe moi te jamais to lo ba mamba musique ka donc so tele pe bien to lobi ka mamba musique to déborder te donc ouais les ya limbisa ka le roi pardon pour la rater donc merci na batunyo so donc et puis batunyo so bazo encourager nga batunyo so bazo benga bazo soutenir nga physiquement moralement na moi pacolas tous ensemble s'il fait le mila na nganda yu arena na pesho mbote puis DJ Stuga tunanga DJ Stuga Sylvain Lumbela donc kitoko tourner ensemble la famille sacrée beaucoup ta masola bala tous avena na posa na bino ba soutien na bino ba appel na bino moi ba message wana e ko sala biso pena bien ozana posa na biso benga biso ozana posa dipanga sola na biso ozana posa promotion boutique musala na yo sala ya ba jar nyonso bengaka biso. J'espère que tout le monde sera ndenge olinga. Tous ensemble avec vous. Ciao.